cherche trouve Eric. Alabuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Eric. Eric Info na Soli TV pe na website Eric Info magazine na lingaka mingi Eric Info magazine ba poli Alabuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Eric. Alabuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Eric.
information nauti mosala nalingi nayoka sangwa mboka qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Olingiolande Rekenfo na Soli TV pe na website Rekenfo na Soli TV pe na website Rekenfo magazine na lingaka mingi. Alamuki na tongo nalingi nayoka basangwa mboka Alamuki na sisa nalingi nayoka information nauti mosala nalingi nayoka sangwa mboka qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Olingiolande Rekenfo na Soli TV pe na website Rekenfo na Soli TV pe na website Rekenfo magazine na lingaka mingi. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence Numéro Azwa. Ça nous se voit en assez. Tant que déjà n'est c'est faux, moi maintenant tu attends toute la force on dit force il faut quitter. Et quitter à bambal tena biso be basi. Na biso be bana basi on ne peut pas mobile pas au pénétrer, au sentir pena aux okokate ko douleur. Douleur pena ya makasi mais ce qui peut anis nous au Cameroun est bien. Aux appels à raisonnement parce que makambo mbetu et elle kambo mutu. Et dans la musu pe faiblesse ezoya, moi si langage mabe, ba problème ebele musu pa na ba nyongwa batu, musu pa na diabète, musu pa na ni nyonso tonta ko na mbetu atali musu pa lingi mobali ka pona mbo. Mukolana pe mobali mpiaka tanga yebo moi si pe place à Simba ke moi Simba ezate mobali pe foin. Embadi mama. Maman Bobette, ba avantage nini eza na musala yango. Bon, na kata musalo avantage nango eza pesa mutu kisi mutu abika na ye. Eza avantage neti na maba couple na teka kisi moins cher mais batu babiki na bango akomi ne famille nanga yango na ka plus avantagé
oyo namona na kati ya mosala oyo parce que soki osali motu kisi moto abiki te oza na avantage moko te yango omona bato mosusu amataki titititi mpa akweli akiti me biso bama bacouple banda tobande bende kaka tokweyaka te donc mosala kitoko donc na mosala oyo soki otali bien donc eza na bavantage ebele parce que yo mpana yo badesavantage eza te Maman Bobette, à part il y a faiblesse sensuelle, bon, il y a un tampon, ceux qui nous ont un tampon, le but n'est pas mal de Maman Bobette qui sont comme Maman couple à cause de solution. Oui, le tampon aussi là, on a posté on a pas page na ba page na on a posté, ba tu aussi na ba félicitations, na ba malade nyonso. Donc ba tu bazo bika vraiment le poso pour ton le bilango mingi. Pour appeler cet exemple na ngamu. Ba malade belé la banda on a pas na ngamu. Tanga monde na poso etonda. 38 ans. Na koksi 38 ans d'âge. Mais t'as la poso na ngandesa. Le poso bino senti que poso etonda, t'as la maboko donc naza poso kilo. Mais quand le docteur m'a dit que le petit qui biloko ne longia mi bombi yemo li mundunda on kitso di bumu ana taite mais bino mala ko rien à dire. So maman Bobette par rapport à bataille ou on a personne taille pendant que la taille mo mabe a ko retrouver taille to ya pe munene to ndingeni par rapport à taille. Bon likambo taille et ça dépend de quand mutu so aye. Mutu so aye par exemple azaki ana taille mabe ali to pese forme to pesa mutu pesa aye kaza li munene ali to pesa forme to pesa photo parce que to e ba cause et ça va toujours aboti na césarienne césarienne da passa ko ngali monter li petit kali munene et ça pena mutu musuli ko ba biloko abimela o azo mela sans contrôle et puis ça perd ya pe li munene ko un peu mal formé et ça pena mutu mususu azo liaka ba air tardive azo mela ma ebele ya pio et ça rappelle mon nez et ça peut la battre monsieur donc et ça n'a pas façon que belé on ne le va battre ba benga ma ba couple peut pas s'abonner pour la chaîne na biso Ereka na Ereka info ba s'abonner pour micro ngapi na ba couple na fandia fandi penza maman ba couple conseil ni ne ko pesa na batu oyo bakendaka ba traitement na loyenge donc bakendaka kenda bon neti na makambo ya makambo ya conseil na kati ya mboka na so bato balingi na bamovulete bato balingi na bamovulete siko nga na olobani na conseil ya opesa motu te conseil ezali ndamba inspire yo oyeba esika nini oyo oketya likolo mpo lela mbongo te mama kolela mbongo mama couple ebongo na bato oyo bamelaka kisi bimelamela ye moka koma na ye docteur na ndako aluki ata mutu te akende consultation te aya ata vraiment ba couple te moka zui kisi akuboli ameli na ndenge na conseil yo kokopesa na bato wana conseil na opesa bango bayebaka kisi eza poison ntango ozomela kisi oyebela mutu na makolo te ndenge ezokota ezoke kobota makambo ebele na nzoto omona mutu mosusu aza mwana moke makomi na baménopause mutu mosusu aza mwana moke mais akomi na baproblème ya bainfection moko grave donc makambo eza ebele ntango kisi ezoke kovanda ezoke koétouffe ezoke koétouffe eloko moko na kati ya libumu parti moko boye oyo nga na oyo toyeba te yango na okonseyeka bato bapesa nde mama bacouple confiance à 100%, apesa nga confiance à 100% mpo nga nakenda spirituel nakenda mpe physiquement donc nakoka na nyonso. Maman ba couple appelle nini okoki ko lancer na ba téléspectateurs oyo bazolanda yo sikoyo. Nazo benga na bato baya ba s'abonner na chaîne na biso massivement na Ereka Info ba s'abonner vraiment eza na nzela na yango nde bato bazwa susu ba news ebele ya ma ba couple pe ba kota na kati ya ba fond ya ba recherche ya makambo ma ba couple boyeba kiye ma ba couple à partir de boyeba ba faux docteur na fanda ka bonata batindela na so mwasi mo balalise masoko docteur azo simba soki Bobette kingani nata bo batindela ngo Bobette o izai yo ngana bi ngape na mo ba couple masoko mo ba couple eza passe de football ko boyeba esika ni boketya lokulu bato ebele ba olando ezobeta na misu ya mote
makambo traitement nzamba inspiré yo et besika nyo konyata au monde aux amalams donc pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur pour faire sa confiance dans Nzambe Yesu nde makambo mobimba nanga bo Yesu kana banzete suka donc voilà na bandeko nyonso bolandi ma ba couple na ndinga tukoloba ma ba couple alobi aza ba tradi potentiel wana te ya lobi musala na ye eza don donc ye moka kotaka azalaka pe inspiré na Nzambe par rapport à inspiration soki Nzambe apesi ye ndako yeba na kokota na Nzamba na koluka nzete nini to na kosala kisi nini po mutu abika lobi ye kisi na ye asangisango na fétiche moko te ye kisi na ye asangisango na Jésus ndeko na place yo vanda ko panza mama couple basango na ndenga mabeka asangisa ba kisi na ye to ba biloko na ye na mamususu ya luka ye boko tuna ye elo panzaka ye basango lobaka mabe mpo na ye luka ma bacouple tuna ye ma bacouple elo nde ezosala ongala ma bacouple elo nde ezosala ma bacouple baza 38 ans mais tala mwasa 38 ans lolengi aza donc lolengi kaka toyokaka ma bacouple ndenge azalaka donc aza na posa babebe aza na ta evanda donc oyo nyonso lobaka apesaka bato epa ma bacouple eza elokuta te eza esolo yango lelo vraiment tokiti mpe tomoni yango epa na ye vraiment eza vérité moto nyonso oza posa olanda ma bacouple donc s'abonner na Ereka Info TV on découvrir la vérité nyonso sima ba couple po to suki kana te to kundola ba oye patama o mona kuna bataki moto bazo simba ye mwana ya ma couple te so ça pour découvrir ma couple ko découvrir ma couple na Ereka Info TV donc on s'abonner massivement aux empossons na ma couple ba vérité to nga ma couple zo simba te ko nini ma couple azali permanent akoloba na bino akopesa pe ba conseil so pe singo kutana o mona ma couple donc lukae o mona ye ma couple azana ye ma couple na bato nyonso balandi biso na Ereka Info TV okoko lancer 2 ou 3 bambote na pa bato numéro contact na okoko pesa soki bato balingi ba retrouver wapi okoko pesa adresse na yo na bato nyonso bazolanda biso baza na posa amuna ma ba couple e pa komanda ti ma ba couple o mutelonge bete ya bakaki okotali kelemba nyongo ma ba couple aswanya ka bakambo wana nyonso oyebi ke cash ne osunga bato bato belo ba komo na cancer azuka cash na lati we mukusu be mukuli azuka cash na che ma be oyebi ke bande bimana na lata mote vraiment nazoloba nazo senga kana ba peuple congolais na ba peuple partout au monde bo benga ma ba couple na 089 53 55 825 na ba problème na bino benga ma ba couple bo s'abonner na Ereka Info TV bo s'abonner na ba page ma ba couple nyonso tout beaucoup zo ba information na ba problème yo za na mo ko hésiter te ma ba couple na za na ba adresse na France na adresse so benga na peso numéro ya France obenga na peso numéro ya États-Unis obenga pe ana kini kozonga mo na WhatsApp na numéro wana et adresse na chose ali batandu de numéro 4 ma ba couple mwasi ya tembe aloba mingi te misala emona na kangi matete siko tolinga siko tokende campagne to voyager mon kezo tika matete to ke kanga suba côté ok voilà donc ba couple na laki sengo makasi ya kosona na yo na lolenge po ya bibiso en tout cas ma ba couple donc Nzamba ba kisele bela zo sami pe na misala na yo merci na gentillesse na yo merci beaucoup tu kola na ma ba couple na micro ya Ereka Info ticket nga pe bureau ya beaucoup la fille en couleur na profiter na pesi mbote na nga na Arlette Manzongani moi si à l'heure manager depuis Paris na pesi mbote na nga na Mishka Kamba depuis Paris na pesi mbote na nga na Junior Yambela depuis Paris na pesi mbote na nga na Franck Mbuku papa na nga bolingo na pesi mbote na nga na mama na nga bolingo Bernadette moi ça pembe babiso mulo kotika na marché wenza matete okutaye azawana na pesi mbote na nga na DG na ngai mon boss papa de papa pasteur Mardoché Malukanga na mama Rachel Malukanga na pesi mbote na nga na famille Ereka Mobimba na pesi mbote na nga na élargi Nzinga Mukusa Talo muto asalaka ba image ya kitoko ezaye babi mwasi wa ndimama akotaka partout mukuse na ye akotaka abimi na ba image na pesi mbote na nga na ye donc bande ko so lingo landa gloire ya mbuko mona ka trop
ozwaka baimage ya boye okutana na mamo bacouple otalaka ye beta Ereka Info TV bosabone massivement donc tosengaka bosabone yo mpe zwa partager baninga mosusu pesa bango mpe makambo babimaka bacouple mwasi atembe mwasi ta evanda ngomona mwa bacouple obandi olanda ye bokata te bozape te mpo mikolo mwa bacouple ye nde bomona ye kaka bolanda ye lisusu tikete kimia na nzambe ezala mabota na bino nyonso tomonani mbala nsima. Bonjour bana Ken, bana Brazza, bana Mola, bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mobimba, Oboso Landangai, na Ereka Info TV. C'est toujours moi, Gloria Mboko, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ereka Info TV. Chaîne Nabino Bobandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien na profonde. Parti politique makamunion so obozana oposa eza na kati ya chaîne Nabino Ereka Info TV. TV zongelengi dans le but par ailleurs. Dans la Ereka Info TV ne makam. Dans chaîne Nabino ondola masolo nyonso e patama na kati Ereka de bozo kundola. Dans Ereka Info TV donc babi ko zape te obetika Ereka Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ereka Info TV. Donc babi TV zongele donc chez Gloria Mboukou nde makambo dans la fière couleur. Donc babi TV zongele ni par ailleurs. Donc vous zape les souté. Donc si vous avez la poste d'information on n'y se batama vous avez la poste yeba obeti Ereka Info TV. Donc babi TV zongelek. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Ereka. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Ereka. Ereka Info na Soli TV pe na wesa Ereka Info magazine na lingaka mingi Ereka Info magazine na bapoli Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki
alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka Qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Formation et assure. Société Oya Kinshasa, Masolo ya promotion Kakanereka, équipe ya ba reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Olimyolande Rekenfo, na Soli TV pe na Wensa Rekenfo, na Soli TV pe na Wensa alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka Qui cherche trouve Eric. Reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Formation et assure. Société Oya Kinshasa, Masolo ya promotion Kakanereka, équipe ya ba reporter bien formé, et pas ya coach Malukanga, et pas ya coach Malukanga. Olimyolande Rekenfo, na Soli TV pe na Wensa Rekenfo, na Soli TV pe na Wensa Rekenfo, magazine nalingaka mingi. Alamuki na tongo nalingi nayoka basango mboka alamuki na 6h nalingi nayoka bainformation nauti mosala nalingi nayoka sango mboka
mingi Erek Info magazine ba politicien